parce qu'il fréquentait souvent Lemba Salongo, là où j'ai grandi. Donc j'avais pas de relations profondes avec lui, mais anytime on se voyait, on rigolait, on mangeait, on buvait ensemble, et voilà quoi. Tout l'ingala bisoka, parce que l'amour englobe tout. Tant au lingi, au inate, au bomate, au tongate, au ça l'excel des LT, aux alano orgueilleté, parce que ça sert à rien. Tant là yanké pour yaké la fleur d'âge. Après demain ça sert à moi, après ça sert à une autre personne. Et à quoi ça sert tout ça, bactériel, moko stérile, ça sert à quoi? Donc tout l'ingala na bisoka mokiliana ngoya bisoté to na bisoka ba passager. Moi je crois que ça non, on est à l'Okuta. Maison mère a tiré la déclaration Moroté. Matang ezali fétité, matang est en invitation té. En tout cas, moutassa déclaration bon azate. Par exemple, matang ate, matang a mouta se sentir à l'aise à yarolela, à oyana yekolela, ba par exemple matang ate. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission. L'invité, Tozana Essengo, qui présenté Ango Lelo et pas Inabino. Tozali Penze, cette émission Moro ya Lelo est spéciale. Spéciale pour Nanini parce que ADT Yakim Pouyi, Oyo Azalaki Moko, Bayo Pe Bazalaki na kati ya staff ya maison mère, Atika Kibiso na Mikili ya Poto Kasebembe Komaki Awa. Hier, Ezalaki exposé na Saneuf, mais lelo sikoyo eye awa na kati ya messe pour na kosala messe ya action de grâce bolanda juste moi ba extrait et torozwape moi ba interview ya ba musicien voilà et on se retrouve juste après pour na ko clôturer émission na biso ya mokolo ya lelo. C'est bébé Tamouza va pour vous ça.
Les droits de la forêt, Yigwe. S'il vous plaît, la signance, attention, il y a un ciment. Moi, on a un liboso. On peut être que l'on ndeko balandi ya Congo Millennium a tozana moko pe langa nzembo akenda sango Alvarito Solo mbote na yo. Mbote maman. Tomoni présence na yo awa na cathédrale vraiment sentiment nini ozana yango. Sentiment te toyekolela bato o ba salara toyekolela muninga na biso. Muto o a contribuer pe mingi na musala ya tosara ya musique. Tozana sengo te tona sentiment te toyekolela. Alvarito Solo, un mot par rapport à ba musicien ndenge beaucoup fait le BPA parce que tomoni boza penza on dirait unité tomoni bino mingi awate. Tolingana rara. L'amour est plus fort que la haine. Voilà, tolingana rara. C'est l'amour. Donc moi zara amour wana zara kalezonga c'est tout. La polémique on te créer ba makambo famille musicale les okabwana mais je crois que il faut toyokana rara, tolingana rara. C'est l'album quand Alvarito? Mon album, j'ai déjà sorti un single qui est déjà sur le marché. Aujourd'hui, tout à l'heure, Nazo Kenotik a un clip na télévision, on a mis ici générique Moro Nzoko. Nzoko appelé pour Nando. Voilà quoi. On attend, est-ce que les promotions dans la ville province à Kinshasa, ça passe Alvarito? Tu es bien que ça passe. Mais tu es bien que ça passe. Mais ça va l'aura bat la promotion. Tu as ça tu as na onga. Tu ça banami bal. C'est ça. Merci beaucoup. Je vous en prie. Mboka pi Roger Mbote na yo. Mbote maman langa. Toloba penza nos condoléances les plus attristées. Merci na combo ya presse. Ndenge boza mobilisé pour na kokabola pasi o ezui biso.
Puis Roger, to luka pe ato moins précision parce que ba ike ba ko luka koye ba ADT et loko ni penza ememie na kunda. Eza malade lokola yo poko ko bela loko anga pe na ko bela kasi ezaka ki mokolo nzamba bengi ezaki lelo nde omoni ke ADT atiki biso. Puis Roger, tu as dit que maison mère penza moi ba polémique est raté, mais qu'est-ce qui se passe toyoki na ba musicien mususu ke ba nyata makona bango esika ya kondo azali? Non, wana eza lokuta. Maison mère atira lo sala déclaration moko te, matanga ezali fête matanga eza invitation te. En tout cas, mutasa déclaration bon azate. La maison mère ba repeksa mutu matanga te, matanga mutu se sentir à l'aise aya kolela, akoya na ye kolela. Un message alors na bao bazolanda yo. Merci de vous soutenir biso depuis ADT Koufa, bozana biso toujours bozo soutenir biso bo kabola maona biso partout na poto partout wapi bozayo kabola maona biso to pesi bino merci tous ensemble et tous flatté na bolingo bo manifester pour na biso merci. Merci beaucoup. Bandeko balandia Congo Millennium karane tozo sabino que toza en mode karamatanga ya ADT kasi a penza toza na bina filé 10 ya match. Mbote na obina filé. Wa mbote mama. Boni. Tomoni wa kitoko na ngolo nzambe tomoni présence na yo awa na matanga ya ADT un mot na ba fanatique ba oyo balingaka bino mingi surtout ba yo penza ba perdre ADT. Neto lo barato lela na bato ba lela biso dasko dei na biso ADT aza bato basali ba papa na biso ba maestro po biso to bota biso to ba kokwa we ranson et lobi na butu to zala ki to lela ki ADT na loyembo to yemba ki lelo to yotika Jab de fleurs na biso et puis to continuer pour matanga ya biso en tout cas na ebine na rolo baté sali biso pasi mutu to zala ki na ye akei et to lela. Alors, tu peux perdre parce que sa famille, il y a bino ba musicien, un mot par rapport à Bolingo. Tolinga na to ba ganyo to wela ba voiture ba ndaku ba ranking to anango et tikala to kufa un jour. Donc to préparer ba liwana biso to ça bien mité même chose à pembe pour to ba gamo kilto tikala biso to ça bien. En gros c'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Chez les voisins biso to ko applaudir quel que soit différents habitants dans le monde artistique, cela ne veut pas dire qu'il y a une vie privée d'habitants. Tous les bandeko, ceux qui les Camboyeli Mouninga, on est obligé de lui assister. Ça n'a rien à voir avec profession d'habitants. Donc encore une fois au nom de Papa Chéri et de son groupe, toujours présenter ma condoléance les plus attristés dans la famille biologique et qui pouilla autour de habitants et puis dans la famille maison mère en général. Nangana le kanakari bouvarité na moni segan binga mbala moko pour me dire Roger obi maison mère et auto kufisa sous na binani abi yanki. Je n'ai pas cru à mes oreilles parce que la dernière fois avant qu'il voyage on était ensemble, on a rigolé ensemble donc na croyais qu'il na matoi na ngate mais bon c'est Dieu est maître des temps et des circonstances lui-même sait pourquoi c'est arrivé donc voilà quoi. Na ba musicien ba leader rien à voir. Qui a de preuves. Mon ibiso to comme un problème mon compte est célèbre mutaro kufa na famille na yote mutaro belate or ils sont naturel depuis Adam et Ève ba pécha nzamba loba to vieillir moi c'est robota la passi un jour on va mourir c'est la loi de la nature babilo corona c'est l'homme de la rue moi personnellement je calcule pas et je crois pas et d'ailleurs loi ya mboka na biso et croyera la sorcellerie quoi. OK, merci beaucoup, c'est gentil. Parce qu'il fréquentait souvent l'Emba Salongo, là où j'ai grandi. Donc, je n'avais pas de relations profondes avec lui. Mais anytime, on se voyait, on rigolait, on mangeait, on buvait ensemble. Et voilà quoi. Parce que l'amour englobe tout. Tant au lingi, au inate, au gobomate, au tongate, au ça l'excel des LT, aux alano orgueilleté. Parce que ça ne sert à rien. Tala Yankee pour la fleur d'âge. Après demain, ça sert à moi. Après, ça sert à une autre personne. Et à quoi ça sert tout ça? Bakérel, moko, stérile, ça sert à quoi? Donc, tout le monde a biso rara mokiliana, moi biso teto na biso raba passager. Moi, je crois que ça ont
Tokomi na biso na suka ya émission na biso l'invité parce que biso na bino toko suka awa esengeli na biso to retenir que Congo Millennium tozaki ka juste na besoin to la sabino bilili lolenge nini wenge maison mère baleli penza na honneur nyonso ADT atiki biso quoi dire ezali loi ya nature nzambo apesaka soka décider que azwa toroki koloba liso elo côté donc toti kaka que kombo na ye ekoba kozwa lokumu mais c'est comme na ona suka biso pe na bino pe to komi na suka émission biso l'invité à mokolo ya lelo to pesi matondo mingi na ba ya biso bayo bo meseni koza na biso à tout moment à chaque instant ba openza bo sepelaka na biso na numéro 1 d'abord ya Congo Millennium Papa Riki Dibendi c'est vrai toza de cœur na yo elongo na maman Ngouli maman Jolie Dibendi John Mbutuku Bobby l'homme de Dieu Thomas bonne guérison à toi et pourquoi pas aussi topé ça bon retour na Père Condé merci à John Timbalanga Mouchi wa Falanga Yaya Talara penza bien parce que on tous merci encore une fois na association 94 sans frontières équilibre toujours ensemble avec la carte qui gagne au Sikoyo et comme il sorti accord ya ADT atiki biso balobi la carte qui gagne Nicole Bataf et moi na poto à tour à tongo apesi pe ba condoléances na e na wenge maison mère ya kato bofenda en Allemagne yepe apesi ba condoléances na wenge maison mère champion à ma gauche Iponsek il est indiscutable il peut appeler penza ba condoléances nae babi là où repose la confiance du chef Serge Katembo Cécile Osango ensemble avec Mireille Osango depuis States bango pe ba pesi ba condoléances na bango wana bomoni mess ebimi Mess ebimi balingi kor yango wana siko na sima ezali ko bima patron os Osango Dieu donné licarne apesi ba condoléances nae na famille éprouvée et pourquoi pas aussi Eric Lusandou a présenté ses condoléances et évangéliste Guigui Kabouya cité des Oliviers Bobby Mabondeli de Gaulle Mavinga le roi motema la reine Agnès ono tetelake mafumbe Bobby ma solo pour na sécurité lendande bomo na boé Golf One sécurité ne marambu ADG Libambu même de loin on est de cœur avec vous ADT Atiki Biso wana ezali kaka ndenge obiso tozo pesa e penza ba au revoir adieu ba adieu na biso ADT pema na boboto nzambo apesa ki biso yo azuyo toloba nini pema na kimia merci na ba musicien nyonso Weranson te présenter ba condoléances équipe mobimba ya Congo Millennium te présenter ba condoléances na biso famille Osango aussi Tatiana Osango voilà.